C'est bon. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. La chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité. À tout bout, Lokutate, à tout qui sur terre. Pour le bibiso, tout proche de la population. Tu es que solana ba maman awa, ma maman ko solola web sepso so tozana wenzenini, a web sepso pe maman atekaka biloko nini abanda musala oyo na ane nini. Pourquoi maman ponaka musala oyo? Maman biso mbote. Mbote papa. Maman babenga na kombo. Babenga na kombo Zinga Dorcas. Maman Zinga Dorcas, a tozana wenzeni. A tozana wenze ya Selembao. Tozana nzele wenze ya Bumbu. Me babenga ngo bato mesana ko benga ngo wenze ya Selembao. Selembao eza na ngambu, oyo eza ngamba Bumbu. Mais dans l'ensemble to benga ka wenze ya Selembao. Kombo mingi kenda eza wenze ya Selembao po bato ba comprendre. Ok, voilà pour bato ba comprendre. Maman Abisso asalaka nini na wenze ya Selembao awa? Ngai na tekaka makayabu. Makayabu ya kisala kindeki. Ya Braza ezali onde biso za nango awa eza ya kisala kindeki ya Angola yango tozoteka. Donc voilà, maman Abisso avant to kota na détail ya masolo. Maman Abisso asali combien de temps na musala o? Ngai na sali 10 ans déjà na musala o. On sali 10 ans musala o. Maman Abisso a marié. Naza marié. Mère de combien d'enfants? Naza na 11 enfants. Combien de garçons, combien de filles? Naza na 6 garçons, 5 filles. Maman Abisso koyebisa biso teka na musala onde 11 enfants no bokola bango. Oui na musala oyo on na bokola bango. Papa azaki na musala penze tikala sote mazana na ndako. Musala ka yango to bokola bana. Voilà maman Abisso idée ya koya koteka kisala kindeki o babengi makayabu. E bandaki ndenge ni. Idée ya koteka kisala kindeki o babengi makayabu ezalaki ke tant musala papa e boite. Papa azali kosunga ndaku azosunga so ndaku te musala ebebi musala penza ya papa ebebaki alors nazwaki makanisi ya kokendaka lufu ya kosomba makabu mpona koya koteka ana wenza Selembao. Donc voilà maman balobi ba femme battante bango ba maman boende to luka basi ya boende to luka papa boite mwa muke boy maman telemi abipe mana mwa muke tikanga na beta dada na bunda balobi qui trouve une bonne femme trouve le bonheur yango nde baloba rezate une bonne femme impoli moza kitorote moi sinde maman de yeyo. Donc maman na biso musala oyo okenda osomba makayabu na lufu betela biso na ndenge okendaka ba prix osombaka ba circonstances ni nokutana na ona nzela. Circonstance ya nzela penza ya lufu neti mikolo kwa mbule ezobeta toza penza na problème ya transport ezaka na ebele mais transport neti mati transport emati pe nzela ya mbula donc circonstance penza o ya makasi eza bambula ndenge ezobeta ba transport ezokufa na nzela oleke to sala omona jour moko to mosama ba 2 jours pona ni mbula ezobeta ba mituka kokufa nzela mais kosomba penza okomi pe osombi problème ezaka na mituka ba osomba ndenge na moko to na ba carton biso to somba ba sac ba coller utaka ngola ya minene to tina dépôt to teka ndako to teka na gros ndenge basa Mariano baza ndenge pe biso basa Selembao toza siko bosomba wango na ba prix ni ba prix ebele biso to somba ba sac to ye to teka na détail to teka na gros to teka pe na détail moyo lo bata prix ya sac awa te obebisa kopo prix ya sac eza anakoloba ke na kakoli sac moko ata 500,000 1 million eza mais dimanche sac na dimanche sac eza na prix nango to somba likabu na misu ata client soka ye soka yebise ya ko somba makabu likabu na ngana yoteka ngo 3000 francs avant peso 3000 francs fa mona likabu wana e lokola pengai ndenge na lufu soki na moni sac wana te na osomba te to somba likabu na poids likabu ndenge likabu ezaleli na yebike oyo ekoki na 500,000 to koli wana to sac comme ça binga ma filé mais koli wana fona mona on a mis est-ce que ekobongi pona 500,000
ebongi pona 2 millions, ebongi pona 1 million, miso emoni na beti calcul na miso nde na sombi. Bosomba yango na kopese ou bien na ndenge? Tosomba yango na kopese te ndenge na miso na monika munene ya koli pe na tangi na kati pona ba blessé na kati. Fona fongola yango na miso kala. Tozalaka komema tosombi tomemi mbala mais sikoyo tokoma kofongola yango. Tofongoli pona kozwa ba oyo ebeba na kati na olongola ya zolongola apesi nga prix mususu na memi oya bien. On était panzana quoi, ebeba te me panzana. Voilà, ba tozo expliquer ba comprendre ko ya nango na kin awa. Oteka rango siko ndengeni. Nateka na gros, na de gros, nateka pe na détail. Nateka pe moko donc eza na prix nyonso. En gros oteka ndengeni. A gros toteka kana ba mpiko. Teto chaka na ocha 20 ya to bengi go. Mutako soma ne 30 na pesi prix. Na détail moko. OK, wana bongo OK osombi oye nango awa. Quelque part on se retrouve. Nangola nzambe. Donc tozobika seke na se retrouve po soki na zo se retrouver te seke na osala ngote. Donc na zo sala ngo seke tozobika. Donc voilà, c'est que bozobika étant que maman étant que ozana musala o mil na musala oyo étant que yo moko yebi circonstance ya mboka na biso ba jeune fille misala ezate ebele bakimaka koteka boyajo kasoni chérie na ya romona ye necha koboya ye mais ba ebite que une femme battante ni il faut sala musala oyo o mobala ko considérer o mobala ko pc respect pour majorité ya mibali ba pesa basi respecter a mon ozana eloko te tu fais rien otanga te ozela kaka ya kabelo $10 $20 a manqué au respect n'enga ligne parce que ozana arme moko te ko se défendre arme à se défendre ça premièrement dans nous moi si oazoluka pour mobala manquer respect franchement ils aura un peu difficile maman conseil ni ko pesa na ba jeune fille bon merci conseil na ko pesa na ba jeune fille musala oyo eza ba jeune fille babo yango parce que likabo eza na solo aloba nini likabo eza solo la simba te mais OK ngata na kene sokola ka to bala ni bali na biso pe baza o baza ke tango na sokoli o mona penza ke o mama pateka makayabu te neta sala na soki wapi mena teka kama kama to cheka neta sala na banki neta sala na banki po banki za vandi zo tanga mbongo donc eza bongo mais conseil eza ba jeune fille bo banga te yaka boteka makayabu to lelo penza ba o ba kotala biso na internet eza na gouvernement na biso ba soutenir biso neti misala o ezo luka pe mbongo. Donc ba jeune fille ba banga te ba ya to teke longo eza musala eza penza bien ezo sunga mabota ba banga solo te ba banga te eza penza musala malamba ya ba banga solo te poli kabu bali yango na solo lango ba jeune fille ba nga solo wana te mboko bat bali yango na solo wana kitoko wana bimisaka. OK voilà maman na biso likabu o ningo simbi boy combien likabu ona simbi boye neti oyo na mnene nango boye eza 3500 alors c'est mutaye na gros o eza détail moko na eza 3500 4000 na pe 3500 mais soki mutaye na gros etikala sur 3500 te na otekela ye ata na 2500 parce que ekomi gros wana siko fona chango 10 to 20 to 30 mama gros wana ebele ba comprendre gros wana to expliquer ba on a lingala o ya biso vraiment donc ya gros donc il soki ekomi ebele neta che 10 so na chango 10 alors na otekela yango na 3000 to na ko tekela ye na 2500 10 to na ko cha 20 ya to bengi ebele. Donc voilà maman bon oya miki wana eza combien oya miki wana oya miki wana eza osimba on l'accepte pardon oyo ya muke oyo eza na 1000 francs oyo ya muke eza na 1000 francs oyo eza na 1500 francs oyo eza na 2000 francs eza na 2000 francs na moko. Oui oya loba maman wana na laksi bino eza likabu na likabu onde na loba ke eza na prix na yango na munena likayabu. OK donc voilà balandi nyoso ya rien que la vérité balobi millier o nyoso nde ba mama bazoteka makayabu nde ba mama bazoteka makayabu donc to solanga ba mama ndenge makayabu eyaka awa ndenge na kombo ya kisala kindeki donc voilà bozomona mama asololi maman na biso pona ba taxe dérangement ezala na wenza te
tozala kosomba bataxi kala tosomba sote mais tour tosombaki na tozwi bajeto te tosombaki taxi te mais taxi balongola mais tosombaka bajeton mpona mesa wenze bayebake oza na mesa na yo na wenze tosombaki bajeton ezali mais tracasserie ezala te en tout cas tona tracasserie moko te yaka teka ndenge olingi ke na ndako na ntongo mpo ekoteka message na oyo ya suka ezani message na ngai suka eza napesi conseil na bajeune fille oyo balingaka kosala mosala oyo te basala yango eza mabe te eza bien okoki kokata okoki koteka pembe okoki koteka kisalaki ndenge okoki tosalaka mpe to eza mpona biso bana Congo ya ngole eza ya biso mpe ezali sengeli nalakisa yango to ezali bajeune fille boya mpo totravaille longo okolakisa biso twango eza kuna bon wana pas de problème mama biso ne boteka siko boye ndenge dollar emati si bitima kaka tolali tolamuki emati boye bino eye déranger bino te bino bacommerçante en tout cas mpenza okoti mpe alikama malamu ka nde dollar emati boye biso mpe kuna makaba emati tozoteka biso primo nde tokenda kotekela te tokei boye bango mpe bamatisi parce que transport donc bamatisi bango mpe bamatisi parce que dollar emati eza komata biloko eza komata ndenge dollar emati biloko nyonso emati ata biso mpe tomatisi. Ok, voilà, balandi nyonso ya rien que la vérité tomeka kosolola na quelques mamans comme ça vous allez comprendre. Voilà balandi a rien que la vérité TV tozana moko ya biso mama pepe men on s'est présenté d'abord maman na biso bonjour. Bonjour. Babengo na kombo Bertolette. Mama Bertolette tozana wenze nini? Tonda Silimba. Mama Bertolette asala ni na vie. Nga na femme commerçante moi c'est ma casse au fallait yembi. Ba femme commerçante ne biso yo. Ba femme battante. Femme commerçante otoluka mbodo ba femme forte. Otoluka mo ande biso. Oluka rambon awa oteka précisément ni. Bon, nga teka makaba pembe oyo euta Norvège. Euta Norvège. Oh nde euta lufu. Makaba Angola. Donc Angola nde mutesa la poto zala. Na oya Norvège. Mais malgré ça mais biloko yango nde tona osombela yango. En tout cas et comme alo liko makasi. Autre na osomba on a eza na valeur na ba ya $50. Mais le sur le machine et qu'on après na ba $70 donc il est kebeli donc mileki oyo bande kozwa so bande kozwa 10 000 ke somba 10 000 anezo susu na nini o na mbongo ya ni ya kisina donc toujours se retrouver penza te to se retrouver te donc par rapport à nda otekele emso sombi biloko o sombi avant ba fête o sombi o te ko monimo sans former mito to se retrouver te ata o ya luf o peka ndeg moko ezaki pe emo boteki pe o se retrouver mais le so tuna o na o tabe ba transport ba donne ba futa bon petit comme ava donc et consommer ka dona mito to consommer donc to se retrouver te donc to me sur le to lo bezate donc voilà bo se retrouver te yebisa biso différence ni za makaya ba Norvège o na o ya luf ba client ba préférer nini to bon na rolia penzande o ba préférer ba mimi oyo po oyo tina ba feti ya lesamara donc partout lesamara soki tension kitaka yo oliango tension ozonga normal oleli kaba pemo melima yi tension zongi normal o nde ba donc ya ba plan préféré na ba feti na makambo nyonso bali ande oyo donc o nde ba raté donc porter donc oyo kilo lesamara kaka et bon o wana kuna bon opele samara nango ele samara nango mais na feti siko elamba marate zepe na bato yo balinga yango mais ele samara mais siko on a différent parce que on a feti elamba mara o pe ele samara mais o siko bato la mimi parce que bayombe mais siko sebe o lamba on pe na musaka na nini na mwamba o lamba na yo mais ele samara poto teka yango o so ata combien o teka yango et c'est le moni makabu ndeza na makabu pola raté makabu donc eteka magele samara donc ata eza na des grandes nini ata soki comme so ndeni le samara donc po ya likayabu de le samara penza maman biso pour question musu na ngina tuna na musala o c'est déjà combien de temps nga bana bandi makayabu
na bandango banda ba bon umeli na umeli ko na bandango na ba 16 ans kokoka ba 16 ans na 16 ans wana avantage nango oyo comprendre que na makayabo avantage nango ezali on est secret nange on est secret nanga ko lubate on est secret nanga do mkoyelo ko nem te ba avantage na désavantage na ezali mkoyelo ko majona kwa kibo soki na moni ke ezala mabe ni traiter mais malgré ce to potanaka bongo soki jour nza ba permettre apesio ebele okomisier suppose be amukie okomisier ka nzambe c'est pas dire elle soteka o ganya ka perte pezala oteki bombe osobe bilope ya mbongo ebele mais on se retrouver pété donc ezaka ba ndeka biloko ndenge eyela kaka donc moko zu moko pe ogafe awa dollar et mati bolala ki bola muki bino ba commerçante boyambi yango ndeni to ya dollar tozo ebate 22 23 23 5 bino bozo yango ndeni bon eloko ande bo to ezaka ndeli kamba to tonde bare biso makasi poso tel presque on dit partout eloko eteli ya moins cher ezate nyoso komi kaka cher donc na ebite soki na banda soto to bana ko dépasser ba combien na ebite mais donc to banda ke bomi bat makasi papa kunde utezela kino ezaki na mo équilibre mukien mais ndesiko ekomi en tout cas tozo kokate mais tu ebike nzamba osunga deke yeme aza en place abongisa makambo esimba nango donc voilà s'il faut condamner neti to oyo mati subitement bo condamner nini au sala pe reproche nini message ni ko lancer na eloko ko condamner na message o ko lancer nga posangisa to to ekita ezonga normal donc atala 19 ezonga atala 18 ataba 10 ezonga pour ne faire mutu azana mbongo ba ko se retrouver biki akoza na moins 50 moins 100 000 francs akweba ko se retrouver na mbongo mais mito mbongo tika suna valeur te oza na 100 000 200 000 ata combien donc eza moyenne 0 pour somba biloko ote ko se retrouver te même si na banda ole comme passe talaka fufunde komi makala nyonso comme passe donc to se retrouver penza te donc nzambe ka zo batela biso mais na ebike to takande to kendele takande mokila ngo ekendele mais na ebike osimba eza makambo ya makambo donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité TV ndeko na ngai cameraman to poussa n'est pas maman to meka poussa na yo zwaka kaka to meka ko poussa n'est pas maman pardon aleki siboya pardon maman voilà tout ça na maman awa maman na biso ah oui ami ngai bien olobi na vanda merci maman na biso bonjour papa maman babenga na kombo nga maman na sazi mabeka Maman Anastasie Mabeka awa na wenze ya Selimba otekaka ni papa nateka makabo ekutaka ngola teka makaba kisala kindeki makwala to ekutaka ngola yango nga natekaka awa na banango bana 2000 yango ka natekaka mama na biselo ni etinda obana teka makayabo en tout cas papa suite ka ba vie yango komona teke bona za mama mais na za pesa mutu natangi papier vana na ndako kotala misala ezate na tele pe nini na koteka poko teka ne ezabo eza choix ya mutu muso koteka tomola muso koteka bepis menga na sepelaka na monike na teka na makaya ba ona kuma koteka makaya donc voilà ne koteka makaya boue quelque part on se retrouve en tout cas na se retrouve malgré ba mboka na biso eza soki ndenge nini mais na muke to se retrouve puisque na za mama mobali aza te mais afutra ndako mwa moke na afutra mwa minerval kolia kaka place wana en tout cas nakoloba lokola nazo se retrouver boye nakoloba ke na se retrouvaka papa kufa to akenda to boka bwana mobali azali na ye bon talaka bien mibali ne bazalaka na sali mwa déplacement ya voyage Afrique du Sud abosani nenga atiki nga na charge mais kaka yango nazoteka akenda atika na charge combien de bana en tout cas naza na 4 bana kotangisa ndako mama nyonso atika nga na esika te peut-être ndako te kaka na makabo oyo na 4 bana kotangisa mama nyonso yango nazoteka papa ti lelo ata pela bingaka te eza te papa depuis 2016 akenda abana kobenga moment donné mais akata na ye ni 100 francs yango na vana na bana tozotangisa tozolia mama nyonso ndenge ezoleka courage mama nzambe akosunga nzambe atikaka ba oyo aye te plus surtout mutu aza na charge nzambe afungolaka kaka baporte okebi te na makayabo oyo bana okebi te bamiso esi basilisi classe kaka na makayabo oyo kaka bongo papa bakoti ba université papa
tozokende malembe nzambe alobi soki ozotambola na solo okokende mpe makambo nyonso tout droit kaka ndenge tozokende moke nzambe ayebike mwana na nga lokola tikala boye tika mpe na pambola ye tozokende papa tozokende malembe otanga tozolia ata moke tozali papa vie. Ok, Dieu merci, Dieu soit loué. Et maman Nangaï, moi question te tourne wana ba comprendre bayoki. Yebisanga maman Nangaï, est-ce que yo ozelaka e ya toyo kendo somba on a lufu? Te papa, photo zela e yi awambo tout comme na koko loba ba musuba kena ba ko soma na lufu. Mais ngai na zelaka puisque na koka pesa ba déplacement wana te. Na ndima na nga bato ba wusa na kuna ba ye, tina somi na nga papa na tina mesa. Na yebi kuto ata lufu te. Poni to saba moto mutazana do musuba ko kena ngola sombi, musuba kena lufa sombi. Mais nga oyanga do ezaka na zele ye na ngo aw na somi na tina mesa papa. Kena na nga lufu te na yebi ngo kuto lufu ndenge zete. Somba ngo ndenge ni en gros ou bien na ba carton. Te papa, biloko ya ngola ezaka na carton te. Ezala ba emballage minene soki eye nde bazo teka na ndenge ya de gros na mami pico quoi je peux dire ezala ka carton te bo ya na emballage après ba fongoli bazo teka de gros ta biso to soma de gros biso to teka détail moko na ba de gros na bosomba on a ba combien ça dépend ndenge puisque biloko ndenge za ko ndenge ba teka kango ça dépend ndenge bango ba sombeli et que ya tout roger musu mwana expliquer que de gros mo ezate mais to teka ka selon ndenge yeli ndenge pe bango ba sombeli pour evariak ce sont des prix evariak ernios. Ok voilà ezaba prix oyo evariak maman na biso lelo yo dollar et mati tolali tolamuki dollar et mati pona yo ndenge so teka boy et déranger papa. Pour ce qui déranger dollar, ce qui matin c'est partout. Et l'on est d'abord que déranger pour dollar, biso peut ça la passe parce que l'on est au na l'offre ko ya aw. Camino wana mutuka ko soma e ko yana carburant pe mata faveur dollar. Siko to soko se retrouver te surtout na moment au dollar et comme ce qui na combien zo yo ka papa to simba ka ngoto biso to teka na franc mais et déranger biso parce que mbatu nyuso ko na réseau dollar. Pour mutuka wana ko mema kabulu fe ya apo etanze so mako soma carburant ça ko mata en fonction dollar en tout cas pour le monde zo ko se retrouver te siko to so bate mboka ngoto zo kende wapi to ko suka wapi na dollar ngo tout ce ko se retrouver te pour le moment papa na vandia bénéfice zate par rapport na tango ya la fois te ya Mobutu na ya nazongi satana kabila nyoso na kati donc voilà ngana zana ngamuta polémique tozana na tozana babenga ngoni o balobaka fumu to aloba o nyoso alingi o balobaka soki tozana boskizenga tozana bon liberté des choix donc voilà maman na biso mes dernières questions nanga ezali ingozoteka boye ndenge osala wa musala na yo oyo quelque part oza fier nango papa na sa fier nango na kozala fier nango mpona nini puisque biso toza ba diplômé lisala malonga za te tovanda moto akolega komona kaka mama wana mais vraiment aza intellectuel tovandisa bapapier tomona toluka misala malonga eza te ntango nga nazo esika namonike nazo kose retrouve na mwa minerval na kolia na partout sika na na fier nango nazo ko vivre nazali quand même na ebite soko zo mona na santé nini za santé bien oui alors na ko ndima kana na fier nango po nzamba le ba person ndimango na ndimi kana na fier nango papa po na zo lamboka na zo ya na zo zonga bana ba olia na osala news sika na fier nango yango na papa merci. Ok, merci beaucoup maman. Donc c'est ainsi que nous prenons fin à notre émission. Vous s'abonner, vous partagez, vous like, nous on est tout proche de la population. Donc voilà, vous aimez, vous partagez. J'espère que vous avez qui sala kindeki. Quant à moi déjà, je vous dis bye bye à la prochaine émission.